Tusamba. Entsamu za mfumo wetu Yesu Kristu, Yesu la kwanza miwasiditu, yeuntuadia mwanda velela, bika kalanga yetu tuka kwa yelemvu, se mwane mwanda velela. Amen. Na kumbo etata mwana pe tata mulimo santo. Tolanda ki matei na biso. Tata longi nde mutatei biso. Tata mutei abandela kena banzembo bayuda. Akena mibeko mikandana ya suka toyoki. Tobomba otosaila yawa. Olobi akala loba pe ya sika. Toyebi ke tango tozali tango ya tata molimo santo. Mutu nyonso soki amati na mesa makambo bazote ya biso, makambo ya tata Nzambe, makambo ya kolo Yesu na makambo ya tata molimo santo. Na tango na biso tozali ezali tango batata balobaki ete tokomi na suka ya likambo. Pona nini tokomi na suka? Bilembo ezali. Tozali komona wana miso. Tozali koyoka na matoi. Mokili eningani. Ndenge mokili eningani ezape elembo monene. Pokolo Yesu alobelaka ngo na bayuda. Tata Simon Kimbangu alobelaki ngo na 21. Batata na biso pe balobelaki yango. Tina bapesaki libonde ya le 6 avril otokosambelaka ntango nyonso. Pe balobi ke beko totika te. Mabondeli ya mikolo ba ere nyonso ezanga te. Na pokwa soirée tine ezali. Na tango batata bazalaki tozalaki kokoma makambo nyonso bazalaki koloba na biso. Bisika batata bakenda kosambela maloba na bango suka bakoloba tokolonga. Balinga te tokolonga. Suka nango bakoloba butu ata yumbeli tongo yokotana. Tokotana mama likambo. Kolo Yesu tango batiaki na ikulusu. Avant akata motema. Abengi tata na ye. Tata na tei bango bayoki pe bakosalela yango simande akufi. Ton mission na ye esilaki na tei bango bayoki pe bakosalela. Me mokolo wana batiaki na ekulusu. Ubi mokolo ye asambaki. Soki totali bien Pilate atuni na Barabas na kolo Yesu nani tokotia na ekulusu. Ebele abatu balobi botia kolo Yesu na ekulusu. Ya moke balobi Barabas. Me bati kolo Yesu na ekulusu, Barabas batikiye. Alors elakisi ke ayaki kokufa pona biso. Ye mpe alobi na tei bango. Malgré o balandaki bazaki moke. Bapuye bango nyonso Barabas batika ye. Me alobi na tei bango bayoki. Na moya lelo monde mokili mobimba tozobelela kolo Yesu. Jésus. Elakisi ke kolo Yesu nde alongaki.
ayangi kokufa mpona biso komona etamboli mokili mobimba ekei toyo kotala mpe tata Simon Kimbangu moke balobe tolandi ye ya mingi moto mabe okanga ye akende moto mabe ti lelo oyo elobamaka kaka bayebaka mosala tata Simon Kimbangu ayaki kosala na mokili te me toza kaka bana mapamboli papa Kimbangu ye wana bango misato bapapa bakiti balakisi biso nzela ya soro yango tozolanda me bapapa bazalaka kofingama kotiolama sikoyo mokili yango oyo eningani nani akotia kimia soki nzambe te bato nyonso nzambe atindaka toboyaka bango sikoyo mokili eningani me bapapa mpe baboyaki biso te bateyi biso makasi bapesi maloba makasi oyo ezali oyo kozala donc ndenge oza kotambola yo moko sosola nzela malamu na ya mabe wapi okolanda te awa de la ville alobi makambo oyo eza koleka kaka na kati ya nkambo ya Yerusalemi me aza kofingama pembeni baza kolobama na ye mabe kasi oyebaka ke kuna tozokende makambo ekozala ntango wana nani akolobela yo oyokaki bien oyokaki te mituna wana ekozala lelo c'est rien mais totale pa tozokende na yango toloba nini na 86 Fumalongo alobi date ya mokolo ya lelo boyeba yango azalaki na matete atelemisi bato oyo ye moko aponaki mpo batsambusa mosala ezalaki mokolo wana alobi ete le 23 ezalaki le 23 décembre 86 bomoni bato wana bato nyonso balobi tomoni bango totala kaka date wana ekokweya likambo tokotala yango le 23 décembre ane alobaki te lakisi ke tozali batémoin na likambo alobaki na 86 e soki kokweyela biso na 2000 combien yo moko ososola nini eza koleka na mokili likambo nini yango mpe kokweya mokolo wana balobi toluka toyeba nzambe alingi nini alobi nini sosola oyeba soki ekozala na butu soki ezaka na moi bato wana mpe lelo oyo baza lisusu te me balobi kaka likambo ekweya totalaka chaque décembre soki likambo ekozala vi ekozala te totalaka kaka décembre nini ane nini yo olanda kaka likambo balobaki na yo yoka tosalaka barecherche likambo ye jejeki likambo ekweyi na mokili likambo ekweyi na Afrika likambo ekweyi na Congo sosola oyeba yo mwana Afrika yo mwana Congo makambo eza na nzela eza ebele luka nzambe oyeba soki azali wapi nini eza kolobama
yo lobia ezowumela navandi na ndako na kosala lisusu te likambo te me tala kaka makambo eza koya liboso le 23 décembre ya mbula nini sala recherche Africa.
tokosetela tango ekokika molini monana na mokili bana kimbangu bino na bino botosaka ibeku likambo likwentale alini asakati na bino bana kimbangu bino na bino botosaka bangwana Afrika bantu botetela Afrika bantu botetela tango ekokilika mbolili monana na mokili bana kimbangu bino na bino botosaka ibeku likambo likwentale alini asarakati na bino bana kimbangu bino na bino botosaka bambwara Afrika bato botetela Afrika bato botetela linene likwea na mokili lilingilitakama lielikoma mautakala na moka na mwanzambe nzambe akokita kovanda na bato na ye esika moko likambo likwea na mokili Afrika bantu botetela likambo likwea na Kongo Afrika bantu botetela. Merci Jésus-Christ. Bisoni oso do yoki do landi. Likambo oye kwea na mokili mobimba. Likambo oye kwea na Afrika. Likambo oye kwea na Congo. Ebomba mabanda kala. Mesikoyo. Elingo sala nini? Ba décembre belé tuzo collection totalaka mais décembre nini sikoyo eyibanete pata mayele basangani moyezali te kambo wana tuzo kosela biso nyonso mingi bavandi na bandako bilaka ezali koumela na osambela lisusu te mangomba pe bimi mingi yomoko pona odi kamo wana tikali muke makambo emona na mpwasa
Papa Mfumolongo, Papa Diangue Narubi, le 23 décembre. Lobi on a 86. Kilikamouane ko ratete et ko salama. Et ko bimam poisa. Balinga te tokolongo. Butu atai wumeli tongo et ko tana. Dirigeant motaye maka tsembo wana. Kia kukia. Boye mananu tsembo wana marigreza na kikongo. Kuma kia kukia dirigeant. Tozo mona lokola liseki. Donc mi beko kaka. Na tango wana mi beko nde kozala valeur. Soki ozali kuna te kambo eza koya ebelemi 87 86 ezaki na matete poelele na miso ya bato nyonso. Sikoyo likambo nini wana etikali devoir na biso bato? Likambo nini wana oyo kosakama ekolobama na pata mayele fumambaza lobi kia kukia kuma dirigeant. Hallelujah.
Merci dirigeant. Et là, c'est que les Cambo et Rosalama et Rosalamonene. Car c'est déjà papa balobela qui en avant. Et tu connais la vie sociale tous à Mayele. Les Cambo Tatan Zambe Ataï Wumeli et Rosalama. likambo wana koyebana na mokili mobimba mikolo eleki biso tozali kosala baconférence mingi lelo oyo na poto baconférence ekomi ebele mpona nini koluka kaka likambo ezali wapi nga nalobaki tozala na biso pose ezali pamba te koningana eza mpenza malamu te et surtout momoni ke lingomba ndenge tozali ndenge batikela biso na papa totikala susu bongo te mpona nini mate ya mabe eleki mingi bandeko bakei me biso mpe totikali bato mosusu bazilingi bakabola biso wana mpe eyebani kasi soki tosali bongo ezali mabe ezala motango akiade pesa ye makambo malamu ezala nga moko pesanga makambo na ngai ya kitoko ezala papa zako papa mbenza mamari nsonga mamari mwilu kuna na pari ndenge totikana yika mutazaka na biso na papa José bino bobenga papa Rikene enkumu yo kolobaki la yibene dia mundele kene so likambo wana netolobi okabola biso te batata bazalaki ya kokangana biso pe totikala ya kokangana marire kufunda ezalaki me batikali kokabwana te biso mpe tokokabwana te na mipepe oyo eza koya bakekoloba boye bakufunda papa kulutu na papa mfumalongo bakufunda papa mbanza na papa mfumalongo me batalani balobi te wana eza mopepe mabe bazomemela biso me balandaki yango te biso mpe etikala bongo tosilisi boye na kombo tata mwana mpe tata mwani mosanze amen. Sengo na baoyo batotoma na motima pamba te bangoka bakumana nzaka iyo na ngai na papa Simon Kimbangu ou bien grand chrétien. Ah, je suis chrétien. D'accord. Kasi televisa. Est-ce que vous allez kubongisa kama kama ndio penza juste ndenge ya senga ka? Soko tozala kubongisa ka ndenge ezala kusenga na biso nde vraiment kuzala na biso senga. Kasi soko bolingo bozali te. Ozala ka unayo mutu mibe kote. Ndenge pe kusala kana yo misala te. Ah